Makambo sur Makambo, dossier sur dossier, dossier et affaire Bellevie Kandila patrona. Et poutine de l'écriture bande konanga awa toye kolamuka lisusu na makambo concernant Bellevie awa ya somo eye lisusu awa ya koinda Jimmy mwana lemba o tobenga kabiso nyonso le tonton international tonton ya famille Libota bande konanga en tout cas makambo eye kobima tonton Jimmy depuis kokende poto na ye aye kokende na makambo eye kobima kande boyebi zalaka toujours musala na biso ya koyaka ipai na bino pona koyaka betela bino masolo ezalaka toujours musala na biso pona koyaka kobetela bino makambo ndenge ezokende lelo toye na makambo toye na dossier ya tonton Jimmy mwana lemba bandeko nanga makambo awa ya koindisa ya kobebisa ezali na ndenge moko ya kosakana te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyoso ya sika. Kande tolobaka na bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne na biso Inès NM officiel. En tout cas la famille so kezamba la liboso et salimi keno boya kokota na chaîne na biso Inès NM officiel. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabona kabongo bobo sana pete koklika kasiro ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sikaboko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr ezalaka nango devoir na biso o tokowanga na te tokoboya pete poto yebike ezanango devoir na biso ya koyaka epai na bino pona koyaka ko informaka bino. Voilà. Lelo toye na tonton Jimmy kande boyebi chaîne na biso awa tobetaka masolo ya batu nyonso mais mingi na lela pe mingi Bellevie Kandi. Na obeta lisolo ya sila na zaka na problème asila te mais na lingaka nanga Bellevie makasi. Na lingaka penza humilité o ezala pepa ya Bellevie et surtout musala na yende bo makangai. Façon azo travailler ba filme na ye ndenge na zalaka soki naza na ndaku nazo landango penza o sentir penza moi goût ezokota oti na kati ya motema. C'est comme ça. Voilà. Lelo toye na makambo ya tonton Jimmy. Avant na tiela bino nanu ba audio oyo uti kobima ekozala bien na ya nanu kobetela bino lisolo. Toyeba biso nyonso tonton Jimmy na Belard. Tonton Jimmy abandai ko jouer rarement na Belard mais na ebandeli tango Bellevie afongola ki chaîne na ye ya YouTube tomonaki tonton Jimmy abando sala soki après tournage abando pesa ba micro na ba comédien nyonso babando jouer kuna azotuna kabango mituna abando sala bongo tomona biso nyonso ebando sala mabongo jusqu'à ce que jour mosusu toye ko vanda ka boye toye ko lamuka toye ko mona mbala moko réaction ya tonton Jimmy. Tonton Jimmy ayaki ko briser silence na ye alobaki ke alongwe na ye famille Libota. Selon ba explication na ye atikala koloba mabe pona Bellevie te mais apesaki ka ba explication alobi ye tango akotaki na famille Libota ba intention na ye ezalaki ya ko jouer mais c'est comme si tango ayeko kota na famille Libota bakomi mingi kotia ye ba scène ya ko salaka mwa ba interview na ba comédien ba o basilisi ko sala ba répétition na bango ba o ba osilisi ko tourner alors ebando vandisa ye bien te yango a préféraki na ye a changer nzela na ye akende ko jouer bisika mosusu. C'est vrai akendaki bandeko nanga biso nyonso tomonaki mais eyaki kosala ta 6 mois te toyaki komona tonton Jimmy ayaki kosenga bolimbisi na famille Libota azongaki na kozonga akomi na ye parmi délégation oyo ekendaka na Bellevie soki Bellevie azokende bipai bazo accompagnaka Bellevie parmi ba communicateur à Bellevie yepe asi amikotisi kuna ayepe ko comprendre que na vie oyo bien sûr okozala na posa ozala acteur mais peut-être soki eza appel na yo te okoti ko forcer yango te yango alinga lisusu ko forcer te yango bomona kata na ba place mosusu babengaka ye te mais tango aye komona bongo akomi kosala na ye ba vlog na ye
afongoli mwa compagnie na ye ya kosokolaka mituka bato bazosalelaka ye mwaka nde boyebi mwa mosala ekomi kokende très bien. Alors aye kosala pe vlog na ye azotambolaka na bacomédien bandako na bango babimi na comédien bapartage ensemble nde mosala azosala. Alors lelo toye komona mwana lemba tonton Jimmy aye kokende poto ate kokutana na mwasi na ye bino moko ka boyebi. Alors mwa mbutu ya makasi eye kokota toye komona mwa tonton Jimmy bakomi kobengisa ye na baplateau azokendaka korépondre. Alors sans plus tarder boyoka nanu message ya tonton Jimmy ngai ya bino mama Ines NM officiel na ozonga mwa sima mpona komeka koya kosala analyse ka ndenge tozokende nango tolanda. Mwasi so abengisi mobali na poto eza lisumu. Baartiste batika ko flatter Belle-Vie, batika ko flatter Sila. So batika ko flatter Sila na Belle-Vie, au monde ke makelele belele kana ba réseau eza. Face à vous. Pourquoi expliquer à ce qui est maman ndora yom petit dans ba journaliste wana que ça bango mo ba ya kana kombo na bango. Ya Davina Apwa batebele bazo déplorer Davina zo se comporter mabe zo manquer ba respect par exemple na ba artiste msusu baza plus âgé que ye et par exemple Sila mais après et ba omona yesusu pembeni ya Belle-Vie. Est-ce que ça dit quelque chose? Oh mais ça ba artiste bazo la bango te. Il faut baza la bango. Ce qu'artiste aza ye makambo nyonso elekate. Naza na point de vue pour na ba artiste comédien. O azo sala malonga a continuer ko sala malonga. O pazo sala mabe a continuer ko sala mabe. Ye moko kaka nenga yebi soko azo sala bien, to pazo sala mabe. Na point de vue o pesa moto. Là, c'était chouchou de tout le monde. Moi pas SB. Chouchou la salle. Moi d'abord je vais partager chouchou de tout le monde. Pas de problème. Oui. À comment la diablesse quand kaka SB et salami. Pour ça la interview mon connaissait la bisalou parce que y a plus on dirait na regret ou a plus na makamo ko amona peut-être na début na eti le ngo c'est que non formé pe ba acteur ba actrice moko ya ye parce que olinga kité exister na SB ango comme déjà peut-être Belle-Vie quand j'avais que Belle-Vie TV ezaki déjà si les comme le la moi mutu mo azo gêner ba acteur boye akene ko tout plus loin pour on le ba benga acteur le la bobo bengi ndeko mususu mwasi jusqu'à présent bandeko babele babimisa ba kombo ya ndeko mwasi mais ngana na précision ngoto bikeno ba pekisa même bobo aya tournage wana te c'est comme si la na regret moko boye lelo akoma lokola la diablesse azumimona kaza rejeté na monde ngo soki bato ba ko sepela na Belle-Vie ola la pongité to pe ko bosana te kiza na bato moko pe ba ko sepela na Sila. Donc c'est toujours comme ça. Concurrence c'est cause loyale hein mais oui écoute kenon bat solo la raté non mais mabe yango wana parce que to ko bunga bozalisi ya professionnalisme ozomona so to bungi bozalisi ya professionnalisme yango nde ko sali baku na makambo te yango ko chambilinga na société ozomona déjà so to solo la raté mais so mosala sengi to sala mosala to ko panzanteke to sala mosala mais ndeko caméra na lelo da po makanga botosi to penga pe na manka botosi solo te tant batie mpata otoko welela na mosala et senga to sa mosala mais lelo c'est différent mona même na mosala ekomi na komi lo biso to komaka to pe to bengaka bato to koza bazalisi ko ba réalisateur to pe ba metteur en scène na ko benga Glodia bina oyate parce que Tracy azawana to sola te c'est ça ce qui est dommage. Hein, di kambongo ngwane ko compliquer mon sala te. OK. Bonzo mona ke no bato bele ba ko koma film baza na difficulté ya casting. Histoire à mabe ezaka te. Casting à mabe ndeza. Donc tango histoire eza yo che bato oyo kanaki te. Opesa perso, opesa rôle na personnage nango kanaki bato ba sepeli nango te omona ke no histoire o mabe histoire à mabe ezaka. Et on a episode artiste azaka fan te. Artiste aza artiste. Fan aza fan. Fan okoki ko colorer ye na couleur nyonso oyo lingi. Oko pese motane. Oko pese pe couleur bo. Donc lo lingi lo langi oyo mai zo meme. Langi oyo cheye to po kumbien récipient en fait. Récipient oyo kumbelier lo lingi ya ko landela. C'est ça les fans en fait. Mais artiste aza moto akosa musala pona ko sepelisa ba fan. Mais ce qui artiste a commis pe na po moko na ba fan wani ozala difficile ya ko gérer to pe ya ko pesa conseil
ozomona lelo ekomi artiste dans la vie privée te. Parce que artiste akomi na contact direct na fan, akomi kosala makambo mbala moko na fan to pe ndenge moko na fan. Donc komona ke ba respect ya ba fan envers ba artiste, fan aza na facilité ko finga to pe ko cacher sur artiste. Ba artiste epsa ke na okinzala. Tindela mo 100 francs ozo na ko bela nzoto ko sa bien te. Donc ozomona ke non na ba artiste na ba fan ba ko koma mo moko to pe esika moko. Artiste atika l'artiste, fan atika la fan. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Vous avez travaillé tellement bien, surtout Babylon ambiance wana, ils ont tellement bien. Du coup, d'un moment après, on a lâché Ndekonayo Belvi Kandi. Ni c'est pas ça qui. Non, dans la chaîne Ndekonanga Belvi Kandi, on est si toujours ensemble. Bon, après Ndakunyo Suezaka na makambo nango. On regrette peut-être on attend ou bien c'est pas ça qui. Bien sûr, Motunio sur tout ce que ça dit Likambo topé à se retrouver liboso à problème moko boye oyo et salami na saba émotion. Yango ils aura toujours pété sous moi des photos pe mo ba regret. Aïda c'est une petite sœur, c'est une sœur. Oyo azana parcours na. Alors tant que retourne que non ya za moto liboso na TV moi liboso et tout na oyeba ndinga ko yanola ote. Or chaîne lokola Belvi TV eza chaîne na munene eza kaka Aïda te eza na bato belé o ebimisa eza que non Aïda aza mwana ya ndako ya Belvi TV. Donc ce que je sais c'est ça. Très bien. Et après à tourner na épée babipa nyonso o bato benga gaé. OK. Pour répondre sur cette question. Et rechanger peu ba séjour na kata mikilité. Pardon? Nde kuto yeli no to becha ngote poko mina mwasa muke ozo basa minene. Ba préférence no wana. Pour ase ba question ezate. Ozana nga bisika? To batu bayebit. Batu banani? Banani? Ba debege na oyambo. Ah, tozana na bisika. Te na yebege na oyambo. Na yebarati to beta rapena vie penake. Éviter le coco. Non, des émissions. Yo kati ba question si yo kena to kotiti. Yo lingo kena ngo pique. Ba idée za okota makasi bende. Te ndeka izo kende. Masina ya bengisiye. Moi si so abengisi mobali na poto eza lisumu. Yo yakile lombeli mbeli. Oza colonie. Oh. Donc tu as l'air de débat avec les jours non répondre était dans le kata. La c'est question te. Moi c'est Bengisio. Moi c'est Bengisio to ye izalaka la. Toti koyoka pe kolanda réaction à tonton Jimmy. Premièrement, na olobana nous bravo na tonton Jimmy na makambo oyo auti koloba. Message na eza clair. Message penza eza clair. Surtout pour na ba dossier oyo etali famille Libota na etali Belvi plutôt na Sila. Alobi pe bien que bato baza à la base ce sont les comédiens. Na baye baka ke non ba onyo so bazo sala ta so gozo sala makambo na yo na ko ndenge ya kobatama un jour bozalaka exposé parce que na lelo oyo so ke zala makambo ebele ekota entre Sila na Belvi. C'est parce que ba comédien ebele ba mema ki songi. Et surtout bango mibale bazalaki prudente te. Prudente penza te pour na koyeba qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être lelo onde ba yeko sutuka. Ba koyaki koya ko sutuka keno il y a de ces personnes oyo ba mema lokuta et pas inanga ba mema pe lokuta et pas yande ko mususu. C'est comme ça mais un jour ba lokuta ya ba ebele ekobimaka na poisa. Ma prière surtout ezalaka keno si la na Belvi ba yokana. Bien que lelo toza na famille Libota, toza na baba cook, mais bango mibale ba yokana. Bien que basala na ebele ya mabe, kande tonton Jimmy lobi, Belvi aza parfaite te, si la paix aza parfaite te, bango nyonso baza na mabe na bango. Mais ba ebele oye sali que non, mabe ekotaka ya makasi, eza ba comédien bango moko. Po ata biso moko photo lobaka, ba comédien po akotala et pas Belvi ba bengisaka nga te. Sikoyo pour que na gagner confiance à Sila. Na sala nini, na kota na kisongi. Et surtout nga na koloba na dossier oyo ya mabe ya ba comédien oyo zo continuer. La plupart pe ya mutu oyo azana moi mabe ebele, c'est aussi Sila. Sila pe saka matoi na bato songi makasi. Belvi azalaka bongo te. Mais Belvi yango bomona ti Agabi aina aina Belvi. Yagabi aina Belvi à l'occasion de rien te.
ya Gabi aina Belleville po akomprena ke epa ya Belleville songi ekoleka te. Epa ya Belleville na koya na buzoba te. Yango bomona ya Gabi aina Belleville. Belleville atia ye penza musika loba na ye ke ezala mbala suka koyela kanga ba makambo ya bato. Déjà soki ozo vivre na mutu bongo, ça sera vraiment difficile mutu wana linga yo. Mutu wana akobandaka ka koina yo. Pourquoi? Parce que ayebi ke epa ya mama Inès kuna songi le kakate. Siko mutu apesaka bango accès pe ba sololaka mosusu se sila. Sila za na sens wana ke no mutu aye na makambo songi akoyoka ye. Mosusu akobakisa te, mosusu ye pa akobakisa un plus. Soki sila zalaki netika ba Belleville baza lelo, mais songi ebele na mboka na biso esila. Songi ebele na ba comédien esila. Soki moni ti ba mama Teresa wana bakangani na basila, bayebi ba makambo solola. Parce que ndenge nga na zaboy. Soki ka muto songi ayepa nanga, na pesa ka yo litoi te, et puis na katela ka yo mangala. Jour mosusu kotikala koya te. Et puis obando yemba nga ke naza mutu mabe. Pourquoi? Parce que na pesa ka yo accès wana te ya songi. Mais tandis que soki na pesa ka yo olinganga. Orozala bisika nyonso zokende, ozala kaka na mama Inès. Pourquoi? Parce que oyebi ke chez Inès eza songi. Eza bongo. Na lobi boyete ke non na inisi la na inakananga mutu te naza mwana nzambe, mais eza ba réalité oto yebi. Na ba makambo nga na zwa naza comédienne te, mais eza na batu o baza na kati baza ba comédienne o ba pesa ka biso ba makambo nyonso. Ya même des audios. O ezali. Alors eza bien te. Eza penza bien te. Tonton Jimmy, eloko kana usenga na yo, to uti koyoka yo awa. Makambo nyonso o uti koloba. Mais no singa na yo ke ba interview ezala pe ebele te papa. Okoya kobeta ba mabaku. Lelo oyo bakatela yo ke no Jimmy alobaki boitala ndenge azaki na kina tikala koloba boyete, mais lelo akomi na kin akomi na poto tala makambo akomi koloba. Mi batela s'il te plaît. Biso bato ya réseaux sociaux tozalaka bato ya na koki koya kosala sembla ke nga nazalaka na ba parti pris te, mais na se ya motema na yebi ke na lingaka kingani. Onde na lingaka o na lingaka te. C'est comme ça avec nous. Na osenga penza na yo en tout cas komi kotisa te na makambo oyo ya kokoma kana ba plateau batuna ka yo ba mituna soki bato basa na besoin kotuna yo ti ozo kendaka ba plateau na ya batu yebisaka bango dorénavant que ndenge nazo ya awa botuna nga bakombo batu te na yaka kosala musala nanga botuna nga makambo plutôt ya musala nanga c'est fini. Toka bwana. Mais ya o etali makambo bato en tout cas bolongolanga na dossier wana. Ekozala penza bien, c'est aussi une façon ya ko se sauver. Po mokili oyo bakoyaka un jour kozongisela kayo ba makambo oyo lobaka kala. Lelo oyo vini. Vini mawen, bisika kei mawa penza. Lelo bazongisela kaye makambo aloba pona bela. Bien que lelo a changea na ye. Mais mawa na oyo kela ye ka mawa. Mawa penza makasi. Talaka héritier Chilumba ya kufa. Si la ta konyata makola tikala konyata te. Siko ke dire ozana likambo. Akoyaka. Ezaka mutuna. Ezaka pasi bablo mosusu tolo bakaka.